Eh bien, très chers amis internautes, bonjour partout. Vous avez eu l'occasion de nous suivre sur EHP Media à travers cette émission micro libre que moi Jemima Ibele Giga de la presse congolaise, de la femme riche, j'ai le plaisir de vous la présenter. Eh bien, dans cette émission aujourd'hui, je vais recevoir pour vous Deblaison Bakunga, un artiste évoluant au sein de l'orchestre le majeur de Kisinjora Vienjora. Le Tokobeta Masolo ya Deblaison. Est-ce qu'il n'y a pas longwe? Est-ce qu'il y a Zaka Nanjora? Le Tokobeta on a quatre émissions. Mais avant de recevoir Yet Kalape Sambote, na cordon la et Kibumba dans notre cordon, et puis derrière la caméra Kevin Kanza bien, et puis je salue notre maman, la maman GH, la maman de cœur, et à notre boss Edo Amani. Bien, je n'oublie pas aussi un pétrolier de l'Est, parce que pétrolier à la Moko, Jibe Kumaluta, un pétrolier de Dallas, et Tilouvain Ndengila, dans la vie qu'on a vu bien quoi. Louvain Ndengila, de gros bisous à toi. Et bien, je vais déjà donner la parole à Blaise Deblaison Bakunga. Boni yaya. Ouais, bien. Moi, j'ai mis très bien, santé ça bien. Donc, la personne ba mbote nanga, na batutu ba olandanga, ba na poto tout. Donc, à mon vieux Jibe Kumaluta, bisika zali vraiment que mbote na quoi. S'il faut pas retenir parcours, il y a des Deblaison Bakunga, bakor retenir na EHP Media. Ouais, merci maman Jima. Ouais, Deblaison Bakunga, collège des nobles, président Sony Chomo, lelo azate atika biso pesa zali vraiment moli monela na kimia vraiment quoi. Donc Deblaison Bakunga, na longo un chapeau comme ça, te beta masola on bien quoi. Donc Deblaison Bakunga collège des nobles na sala qui 5 ans et puis nze monanga liboso na beta na collège des nobles, nze monanga mibale na collège des nobles, tika dogwa eko kufa. Donc na travaillé trop et puis après wanande na lekaki quartier latin pavé nanga mopa mokonzi nazalaki wana salaki 3 ans na venanga Koffi Olomide nde ya ko se retrouver lelo nazana les majeurs ya Vienjora bisika zana mpe na pesi ba mbote quoi. De Koffi Olomide na les majeurs. Au moins était temps vous avez Koffi Olomide qui était pas qui ce jour au moins était au kitaki. Bon, ngala ngona mona ki ona kitité. Peut-être que batunde ba ko mona ki na kiti. Pour ngala mona ki ona kitité na sens nini. Bon, na ndenge o ngana za au travail na vela nga Koffi. Lazaro za pena na batan ya ko s'exprimer te na ya ko yemba batikila ngata na ngavima ke na yemba boy. Ezaka so to ye concert peut-être sindi muto yemba na biso tozong saka baker na mona na umela moi trop na temps wana ekangamna ba carrière nanga et aussi nganga na yemba parce que na collège de noble na zaki yemba na zaki leader ya chant kadogo zaki chanteuse te mais biso mto comme ça chanteuse alors na quartier latin na aux opportunités au yemba les sous-té na yemba ka baker to yemba ka baker na benda na nga puis pour na à propos ya salaire so la kutu salaire nanga ezao bima nango mais na fandi nanga et comme sous salaire nanga et comme ya moko koso bon et mo bimi te no tas ko na sali pe elorote na pe na suspension te et comment ba salaire nanga zo bima te ndena ka ko benda na bon to na benda naka Vienjora za lokola ser nanga sto na za pasoni ya zalaki porte-parole na biso na collège des nobles. Ainsi moko lubango première jeep nae président Sony tapé ça za po biso po asalaka marketing ya disque na biso to salaka alors tant to kuta nae apisinga Deblaison ndeni vie mo pao ngabita vie mo pao azana e menga micho na palin na sa parcours na ngam susu abinanga Koffi Olomide pe ka boy via koma ka boy bon yaka na yo to zaka na biso ya petit na ngana yimba na ngate yo yembaka yaka osala banzembo na yo to bimisa album na biso za leader ozaka leader bino ndi bono yemba na fulaka yo to ke na ba voyage na biso bon na mona ki ozala ki bien pona espace ya koyemba nga susine za ka batika ka na yemba le kobe espace ya koyemba c'est là somo loko obeta na collège de noble pour pas se souvenir soit loko Deblaison mutabeta na baneli remix on pesa na album ya Kisinjora ouais elenge Sony Sonia comme singa téléphone est pliable oh ya comme au terme ça level dans la moment Sony langa Sony
chomo soni aya ya 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 elenga soni aya ya 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 elekia bombo atana zo fiba ezo silate atana zo marché ebuka na kate eza génial soni na komi lapin pesanga carotte soni na komi kiki pesanga banane sodote na komi bebe pesanga biberon echomo na zana gâteau pesanga saucisse nayoka bien jibe kumaluta nayoka bien j'ai mis ma maman. Merci beaucoup. Voilà, c'est quoi ça qui te mona yo mobeza qui te mbo album. Bon, voilà qui te monanga deuxième monanga album ya Collège des Nobles par supposé Sony. Deuxième chanson nanga. Yango to na yaki nango nde yanzo ratala kite nzembo wana ko leka ka bongo parce que tout ça les promotions nango mingte. Ni to bandela ki ngo remix nango na album oyo tout ça la oyo ya biso. Donc tout ça les remix nango. Et puis velanga mopa mokonzi abeta yango kuna na quartier latin bango ba yemba na Cindy. Mais bima? Ouais, ya bango bima ba sala clip te. Tant on a tant posa sous tant na longwe CD wana na pesa ka ndeza la kaka via yo ka ba talent tout ça. Bon, vie fala bendanga peto to betanga ta biso demain. Namona ka atio nini mupanda zune Cindy. E ka na nai. Po kuna koma ka yi nai. Namoni ka bimi boye vie ka na Cindy. Ah. Ouais, namoni ka nzemo bimi boye. Ah. Na yuke mona bar mo gadi tozaka to mela mo nzemo na ngati batu o master me yo pesi nzembo ngo me nzembo ngo via yembi ngo na kanga mutema nga na pesa nzembo bani yo mo ko yemba ngo kutu danger banini me neni na mo ko ba tu pe ba mo critiquer me na mo ko ba yembi ngo ba mi bale me yo mo no yemba ngo sava ngabo e soki nga mo trop tala kutala vie echomo mageto kabona ki afashela nga yo ndeni o ko pesa nzembo kuna nga bifie nga na pesi nzembo te na fente kaka nga na yaki ka ki to travailler ngo bon na monika ki koma ki boye yango to na yepa vienzoka vienzoka coaching studio na beta yango dégâts na beta yango dégâts et puis na sa pe na clip nango dégâts donc yango na mona na vana na vienzoka parce que azotika nga na travailler taki artiste. Voilà pas Kissinger a articulé l'espace étant que leader donc oyemba. Ce qu'autant ko fait le midi azo ki nzemono après ça moi quoi moi quelque chose qui non petit na ngazo mo loko par rapport ndene bete nzemono. Bon, Virambo, ngakuna zaki surpris, taka na zaki surpris. Otune pendem taka vie, otune ya ko fashi. Otune te œuvre na yo, otune te. Bon, vie, kuna za ya mystique, kuna suba futi pete, koke tuna te. Ouais, kuna za la bongo, bon kuna pe donc ba ko futo pe, ba futi ote, ba futa kwa ba futi ote. Koke ko tuna na ote. Ponga na mona ngoti. Na monika ba futa batu, ka ba futi nga salaire pe obima neto zo rabiso tout. Après ba moi mususu namona baninga ba enveloppe payer concert moto beta na gâteau hotel namona nga komo na ngebimité na bengi masanamu aso bendeni aso pa longwe so ye pa longwe et mon ami Gelor c'est quoi tous en bango azali aux États-Unis donc la PCP va moto bisikaza na tuni aso bina ngabita de blason ezalaka bongo otuna su vie bo via ko fâché amsoko mapem poli bon temanga pe na message nga vous allez polité bon na mona ki normal peut-être ba otiki la nga pétant na koyemba makambo ese belé tout monde a po o orchestre o pesi leader nzembo mais ba otiki lote ma okota pe nzembo na yo moko ata miko mususu donc na tika ki yango mais na mona ki eke peka mabe donc yango na ndima na vana nga quand même na venzo quoi ou mais na yo ko bezo ko mais ne pas ko fait l'homme. Vous savez combien de mois au que d'aucun pays de banyongono et pas na quartier la technique pas le quoi de ba combien ba moi quoi oyo sala ba futa ote. Bon, soki na natanga ngo fuma na yeba susté l'équipe a ina nese que c'est ebele ezaki na kanga mo mutema ta orchestre grand orchestre na koti banini bon faut na zala nanu kaka na umela mais à mon est-ce qu'on en vivre ndeni na parler tout ça bon faut da parler et ça là moi difficile bon ya mona na benda na meba nyongona na yebi ngo susté bon na benda na nga kaka na benda na nga na tracer chemin na nga kuna siko fokani oyemba kuna tauti na koti nakutaki album ya Abracadabra comprends Abracadabra contexte quoi Abracadabra ti album wa salilo nakuti ba yemba déjà na koti na début ba yemba déjà après si ka ba CD to interpréter to interpréter aka na ba concert to interpréter aka ba tout ba nzembo ba yemba donc
ezali moi te beleti ba pesanga tana yemba ti to sala album bon to na yebi ke bana pe na longwaki na yebi te ti siko na moni musicien mongo ta yembi ya nzema mobimba ka yena sindi non na yebi te non na moni te na yebi te album album masuka yango abaki atiki na moni pe muta yembi te na moni ka sindi muta yembi donc na moni nanga to beta masolo mususu po masolo za makasi non et banze mono na yembi na album ya nzora donc yango neza dégâts. Voilà, na comprendre que kimi na o bois qui est parce que au bon autre côté na biso mingi mais ce que to zongela mamba ya nzora est-ce que connaît pas qui sinjora à part nengo tikelo espace à koyemba aux à l'aise ouais na nzora pena na za à l'aise na za ki bena l'aise trop parce que ya nzora za ola ksanga imo bolingo mo boye alors na ko vana pena parler ka va ino na parler des aga boye bu alors des blaisons zapi asta na parler ya kana ntona ya boye mutu mo utatinele nga $500 mais na longoleke mo samu dami talaka na moyo pesi na oza pepiaka so ba blo bon un solidaire mo tasana mo akova na bwa créer mo lo mo bana poto batini mo bilamba mo ba benga yo akobenga yo so eza yo akobenga yo kolina o yango zwa ndenge za kata batindelo mbongo na yo batie na kombo na ye akobenga yo na telefone ba leader so za kana ngane koloba ona dami be bala pecho pe te ya kobenga yo azimbo mwana apesio kota ba mbongo obenga kota ba bilamba banya obengo me kota batindelo mbongo ke no de blaison moni la ngana batinde pa na ye osomba telefone mwana ndamela non neti amela ba telefone amela ngelote ye kuta sombela nga ba telefone asombela nga ba telefone za rebe prudence msunde to za tala Congo mibi ba telemi donc oza pe na taxi bo baba bendi oza pe place mo wa do distrait bo telefone ezate ata bato ba serva na ba bar wana aya kaka yo ni tsholo ngona milang ba longole pe o ba baba na nguba ika o mo ka telefone za ikane kei wa ka ninga za kata baba na nguba o ba teka wana ako telema ni tsa o te o servir ngubo mo ba telefone za te donc Congo za comme ça donc yanzo wana ngai donc na problème n'était pas un problème ngati alinganga makasi achanga mo lezi quoi talaka tika nga vraiment na yemba nanga na sala ba makam nanga sko talaka yesko abana nga de blaison mon ba clip na bino bosala ka bloko yemba ko nga na lobela nanga ka yo nga oyemba te c'est ba na concert bo na Paris bo na oyemba yo mto sima micro yo mto oyemba on a flatterie siko to lo ba de blaison bo dena ndeko no Christian Ozil bo travailler bo yemba mais le Ozil azé soutenir binoté ataye chemin na et pas ya Wiranson mais na mbaki na ba mission tango lo ba ki ya zo longwa alupena de blaison ba kunga pe azolongo pa alongo pa kisinjora sikoma mongeza solo zaki ya sobeza ya lokuta yo koloboko koloboza tisi koyo pa kisinjora mais ya sala bele ke no yo déjà comme dans sur le chemin kolongwa bon ngana mona jonga eza neti wa mutu moko lukulo problème na musala quoi lokwa esa longwe ipa lukulo problème uma muibi ayibi siko kosela pa yep to zaiki na ye o comprendre ezala pete donc ils appellent bon na baja wana ponga na to skala so lisolo longwa ebiso mbalete mais yenda betelanga lisolo na ye ya kolongwa ya ye tango beta lisolo wana na peke ka ba courage parce que eza vina ye ngape na kuta ba on orchestre ngape na ye tout à place moroti ya vina so neti ya longwa na ye ngana vai nanga so ngana longwa na ngape eza na ndenge nanga jamais na longwa na leka na koma muto ye pa longwa na ye o sela ngape be mission tout ça est-ce que ça le raté comment ko longwa o lobaki ye kutu ye put kala mingi teni ngazana kutu a longwa na do o pese na position na bulo pese na za e beba na sima pe quoi et peut-être bo sola kana butu mo bekeno ya ngana o benda na ipo ngape na okende yangona lokoyo ko ozo no courage te azuna courage na place na o non to sola mama mwana te na Ozil to sola mama te kunga na kamwa ka Ozil ba puisque mabo a ya sur répétition te après a comme koleka na télé comme ko finga tout ça finga et pas longwa zo finga na linga kuna pese ka conseil bisika aza master nanga to ça déjà ba mikolo aza artiste jamais na mon artiste moi avec native le biki ngai ne aza basimisa nga kisi oh place na zalaki basimda nga biso artiste musala na biso za kisi biso artiste baloba bongo non est ce na ko boya ngote baloba bongo ko mo maso tamoli ata na baba musique ka focus ata mama na nga loba na yo kota musique pour bon ma biso donc biso artiste la jamais na le TV et place na robeta basimisa nga kisi to baza tinda biso to linga babasi mais funa za na baba chérie oh ndule ya ba chérie
Sko masa na ngafuma a deuxième mama ofinga yanzo rasala trop pona ye ayebi nga pena conseil na opesa ka camarade na Ozil conseil na opesa ye ke tsoko longwe na orchestre toutefois kolinga ofinga leader te peut-être au bozagné a problème monté bozagné bien bo passer bon moment na surtout très bien batu pe na poto bazolanda bino nungo zalaka na ye bon après olongwe ka mbongo kufinga nga pena neti pa na nga na mona ki ngo eza bien te sepela ki onti aza mukolo makasi yanzora mukolo pi aza responsable aza na mwana na ye mobali na ye na ndako donc aza mutu oyo faut apesa ye vraiment valeur na ye quoi ato longwa okepa wera mais ko finga raté oh non basimbisa biso bakisi oh non batinda biso toke no linga basi na ba Facebook tout ça tout à fait normal mission aza muta ba chéri mission entourage ya star faut ba chéri bazala parce que ba on ba flair. Vous comprenez? Il y a un moment mingi, toyemba mi bolingo, toyemba mi ba chéri. Donc, masananga oza mukolo, chemin na yo contrôlant bien et qui na bien. Linga mutu ozaki pa na ye, OK na bénédiction. Qui ozaki pa mutu, OK na ba malédiction mo boy parce que yé mutabimisi yo ba monata yo ata bongo. Parce que abeta orchestre morote wana master na ngai abeta orchestre oui pour mon orchestre na abeta zapanzora biso na muto beta mais ya beta te orchestre na ya liboso yango wana ouais orchestre na ya liboso yango wana mais ko finga nde et ça moi bien ti master na aussi donc contrôler j'ai ezala bien quoi. OK, alors qui conseille ngana bakana bana poto bana monde entier hein, JB Kumaluta un pétrolier de Dallas et JD Ilolo Bobo hein, depuis Washington. So kiti pa na Kinshasa na RDC. Obité na besoin lia hein, moi bloko mo netika netikuna na States, netikuna na États-Unis, restaurant za moko. Restaurant Ezamoko, restaurant Accenti, wanokuta Maître Albert Mbouyi. Maître Albert Mbouyi kanga bo marché mobimba, kanga ville, kanga partout kota loboko, sia bazi wapi. Voilà ce que debeze ba kunga. C'est là ngano mo moi nzembo ya loketo pona yokango mo mkide ngina yokango sko po mo to yembango loketo o yembela ki na JB Kumaluta les pétroliers de Dallas. Voici l'homme. Nga bien que voici l'homme, veut dire mobali quoi. Kumaluta ye bolingwe ye Kumaluta bolingo nanga yoke wapi yangwe shegi na kota na shamwe na luka bolingo nanga azate bolingwe mama loketo Kumaluteleki ya chevale na bilenge yo mama loketo Kumaluteleki ya chevale na bilenge yo loketo bébé bébé ye Kumaluta ye loketa Kumaluteleki ya chevale na bilenge yo ya pesa ngata bolingo ba desanime na kokufa nanga pesa ngata bolingo kirikuna karaba ya pesa nga bolingo Kumaluta ye na kufi ye Kumaluta ya kae akoti koti abimi kuna Kumaluta akoti koti abimi sokili kambo eza sheri ya katobongisa ngo mama sokili kambo Kumaluta tobongisa na malembe Kumaluta na pesi yo bolingo pourquoi ozongi na yo ndesima jibenga nazala toujours pene na yo jibe nalingi ozongela ngai biso makamba mo bonyoma wana kibonyoma ti wana na memi viete na memi vie ko taba mboka na mwe patonte ozo ninga pena mama na kompa pena dans loketo te taka loketo baluka ndeni ya tala loketo siko ya Kumaluta. Voilà à part wana sunze moni sota o yembi na album et pas na le majeur à part wana yemba ki pova njema pova musique non mais mostré mais qu'extrait pova nanga chérie pova nanga bébé bolingo ezalaka ye balete yo pova ye pova bwakeloko eleka facile echola ye bolingo ezalaka na kati ya motema ye pova nanga chérie nanga natikala na yo bébé nanga ngai ya pova yokangi motema yo bokoyoka ngai bakulakala yokela nzo aise yo nzolele zano webi yo oza mingi côté mingi côté na biso ya bambamba ngala kuna na zape na mboka moko na badicap
et puis toyembaka bandenge moko na bamboka ndenge moko na bavoix te na bamboka comment ba nuance na sentir toza pena bana mboka quoi donc nayembela ave nanga pauvre musique de bezo bakunga ayembela Soni Echomo on oyemba mais onayembaki tosizole ya ndenga na Soni farafara avio ba plaisir etelemi ava komate sengi checking Soni abando checking nzoto mobimba plaisir appoint na ye na nzoto na ngai stimule ngai réaction ya monteur na ye eleki ata oya tracteur kotindika Soni neti ye de morlinga nagangi na kufie wana sensible aboyango aya baboyani koto no lobi ke ba checking wana ya nzoto ko comprendre mamna olbate yonde mto yemba na peut sentir akoboya par rapport ya nini nzembo na oyembo ata mo amuki oyeba mamna olbate nayebika bolingo mais nayebite so papa voyena na mwana ena ndako boye mwana o comprendre nango te eza betazol mo boya nenga propre ya kitoko biso kam to oyeba ndini to okenango na quartier la temo ba blupo bando sala kuna ba comprendre que non place on a ba conseil like ndeye mtano yo bango wembongo ba biloko na sala pa Mzabe na biloko na mtuna zo sala moso batikelinga mo yango ndebete makambo eza leza ka nkunga na nkunga kasi debezo bakunga te to kande pena lolilo yembo pona maison mais moi vide pe zali po nanga mo pena ko glisser kuna pe et ça non peut que c'est bon ngai moto nazalaki poilu 3 jours ya pamba na komi pomouche pona yo chero moni makambo sali jemima yo moni makambo sali akasi elebi makase po ya kokanga mvula lelo bimisi yango na kati ya motema nanga lelo yo bongoli maloba na livre 4 page lisolo bolingo limoneti kutu esistaki te koka mwa jemima omoni makambo sali bablo abonde cordon na so ekibumbali ngango makasi cordon omoni makambo sali jebe kumalota ye omoni makambo sali bengalanga ya nzora na kufie omoni makambo sali na ebiso na kolela nga sono bablo ndeli na okese non les majeurs batumsu pe baye lisusu ouais les majeurs recruter les majeurs to recruter et puis ba musiciens so bazalaki o bazako to espace te ya koyemba donc aussi la zalaki wana donc si pas avec tellement ma pandi likolo ko kene bo se sentir à l'aise non abana cha bangonga na chef d'orchestre c'est wana yazaki vice président alors vice président et ça la rôle les ara chef d'orchestre chef de répétition de discipline na ebisi yonde e jouaka na ebite vice président zaka so leader a kufinde yo comme ça siko na bit na ebite oza problème na Christian Zil te ko bondozo boye pe moi trop bon yeba ke musique ezala bongo musique eza so pesi ozali na biso tango pesi mu Congo to take o kaka ya mama musique mais la couleur boso na non tete mais na oloba mama musique pesa za na chembo te na problem te mais soko oza suna biso te total samandoki vers yo parce que ezala bongo ezala bongo na micho soko kesa mbato tali selema ndoki do tika mwana batado kaka ok asali parcours na ye akomina kuna na maison mère tout parcours normal mais ko finga te tango finga leader na biso et bon soko nga chef d'orchestre na non défendre faut défendre ye donc non finga te mais non expliquer kaka donc lelele soka na nzembo to komo chiter na biso lelele soka na nzembo anaimba na kaka pova na ngai pova espoir na ngai Koza tanta yalo kerbi pe a Walter Center Chereza beauté na yo Koza séisme ya Haïti ya tsunami ya Japon Eza beauté na yo Meso pova na nga Yango aspira nzambe Création ya sanza pe mizoto Maman Na matama chérie Nakuta douceur koleka ambition fleuve du Congo les voix chérie nanga esili sanga mposa ya kolia chocolat pova nanga natikala na yo bébé nanga chérie ya pova yokangi motema yo boko yokanga kumaluta yokangi motema nakufi kumaluta na samwe
Jemima bengaye oyebisa ye na kufie. Jemima peselanga sangwe pa kumaluta na sambwe. Mama na kubile. Jemima na kufa. Yanzora Mourinho. Ale moke molo makavate na samwe. Pagi kiyedi na kuvantrie. Kunga siko album na bino ete kama wapi? Bon album na biso na minicho ebima na poto. Non ebima te bana bosa makela non ko ebima te. Na to sala makelo la ne ebima te pona ba départ o moni ba départ o sa ki anzo moi pas si trop akoma ko tala chanteur on a fouliette clip bi asika bango ba yembi omoni balongwe longo batiki banzemo na bango na ba clip na bango so yanzo ko tala siko na fula ba clip ba to bazate et ça moi bien te yango tout ça ba clip ya Saint-Valentin tout ça ba clip ya nzeba ba maman et puis clip ya Elenga Sony yango ndisiko yanzo na mito na tikiye akina Sansir pas que futa ake solo là quoi solo la Sansir prix au ba pesa ye afuta comme ça to banda siko kin to takikin. Voilà un mot par rapport à l'émission et puis ba yo moi ba dédicace et puis numéro de contact. Ouais, merci vraiment l'émission Oyo. Na ça très à l'aise au Saranaté et puis na espace Oyo vraiment Oyo accent espace accent restaurant accent na habite VJB Kumaluta vie na ngai so yevie na habite j'ai mis on yebisao na habite na kuti pe na confort au Saranaté na habite donc na habite quoi na pesi numéro na téléphone bino boyebi code mboka ya Willy Musheni ya ratakate quoi 82 22 23 880 00243 82 22 23 880 numéro nanga yango wana mututu o azana besoin nanga vraiment ba conseil et puis libanga parce que tozo bimisa susu deuxième album ou déjà na ici anzora azo no sengo ernest deuxième album ezoya yo le sous-souté pardon yango ezoya na kaso ya sous na mba pesinga encore 4 chansons parce que na on mérité quoi na on mérité na on pesaka ba mbote nanga venanga pagi qui yedi les bourgeois de convatry na pesi mbote nanga pa ya Guy Basket de Paris masalanga Chesco bisika zali kanguru na ba mikili wana venanga Alemo Kemo Loma Cravate Glody Lubenzu bisiko za vraiment donc na yebite so na lobanini ya Jackie Maria na pesi mbote donc baza tellement belé ba mbote na bino tuka quoi. Voilà, moi je dis merci à Kevin Kanza sur la image et puis merci à notre cordon et Kibumba et je n'oublie pas na longola ya Willy Musheni na Tajibe Kumaluta les pétroliers de Dallas et puis ma tantine Clara et mon témoin papa à fond na Hollande na pesu ba gros bisous et à notre maman maman GH la maman de cœur je te salue et à notre boss Edo Amani production je n'oublie pas Egide Ilolo Bobo depuis Washington, papa la Arlette Ilolo, la fille à papa. Donc ça n'est fini pour aujourd'hui. Hein. Nous allons nous retrouver prochainement quand la même micro et puis la même émission micro libre. C'était gros bébé de la presse congolaise, giga de la presse congolaise, la femme riche, Jemima Ibele, Baxelanga Glad Love. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Bye. Bye. Bye bye.